Hein? Encore une fois, votre humble serviteur. Je suis chinois, le prophète. Adaraye Mourobarami Balete. Balebika Baye Belé, mais chinois à l'unique. Shadrach Yemoronde Koloma Solo, Bozala à la découverte. Émission à Bino. Bo découvrir Oyo Nyon Sueza caché. Émission Oyo. Soro j'aime té, Soro s'abonner té. En tout cas, la chaîne Nabino Bo s'abonner massivement. Fleur monte, Bissonyon Sotozawana. Place beaucoup à Naomi Ngolela, la Cléopâtre, Koloma Solo. Bisson Sotolanda et Boko Yoka, Basangonyon Sobuluka, Bo découvrir. À la découverte. Bo découvrir ce qui est caché, ba mystère caché Nyonso. Aïe, aïe, Fleur monte HD TV. Balobi Fleur monte HD TV site oyo buka ba site wana ba site wana banda kosa biso mo trop quoi so lelo to na Fleur monte TV Fleur monte HD TV donc avec votre émission à la découverte avec Shadrach Lebika nabi boye parce que face B ya artiste nabi no botalara face B na bango za nini à la découverte. Je vous invite à suivre votre émission à la découverte avec Shadrach Lebika sur Fleur Monde HD. Donc émission Nabino Ezawana pour nous couper Sabino Basango. Toujours dans les bons. Donc vous ne serez pas déçus. Donc Babi Shadrach Lebika Nde Makambo. Bokoka. Hein? On est ensemble. Voilà, très chers internautes, donc comme je vous avais dit au début, il est là notre invité du jour. Il s'agit bien de celui qu'on appelle Charlie Yamatia, donc un artiste et musicien. Comme j'avais fait l'annonce au début, je vous avais dit, donc c'est avec lui qu'on va prendre le temps de partager son expérience, donc sa qualité, son art, ce qu'il est, ce qu'il a, donc ce qu'il a fait. Ensemble, on a besoin de découvrir Yango. Hein? Donc comme je vous dis toujours, abonnez-vous sur notre chaîne Fleur Monde HD TV, donc avec la promotrice qui est là, Dembo Wemo, donc maman, Bambo Tebele, plus 33, donc là où tu es, un grand merci à toi. Un grand merci à toute l'équipe, il y a Fleur Monde HD TV, donc je vois déjà derrière la caméra celui qu'on appelle GFT, donc entre m'a dit Mobutu, Mobali Yamundu, donc merci beaucoup pour ton assistance aujourd'hui. Un grand merci à tous nos fans qui nous regardent partout. Bonjour Président. Bonjour. Bonne santé. Charlie Yamati. Ouais, Yamati à Mukunzi. Trop attendu à Kinshasa, trop attendu partout dans l'Europe. Tu es là. Bon, Nazaraka, Ningizalaga. Donc, Ndengaka Gimbila Souda, Koufara Souda, Ndega artiste, malgré Bilo Mike, Oto Salandera musique, Msoupe Baebi, surtout Natamo, Moninga, soit chimiste, à fabriquer la peinture, Moninga, carreleur, et ça, Misala, on est au soutenir la musique, Banda, tel Mesarakala. Bon, Nazali, surprise des Ali, donc Nazar. Et s'il faut battre Talayo, Obayebi déjà, Monio, reconnaître yo, Naba Obayebi te. S'il faut qu'on se rappelle Mouki Charlie Yamati Azar Nani en fait. Bon, Nazali, président fondateur et un groupe musical Jugement des Jeunes. Oui, cartonna pina na zone après Vienabiso ya ba flash. Moi Mouki na sima ya ba célèbre Mawana. Na ba nouvelle collection de Tozalaga. Toyaka na moi ba sima wana mais vitesse ezara mususu. Ezap na vitesse ya makasi. O pine kanganga ngalema mubimba. Bana kini bayebi o bayebi. Et puis na moi quelques chaînes pe bayebi surtout chaîne Abiso Trezara Téléchat. Il y avait Nabiso Mais Chibangu. Vraiment bayebi. C'était quoi la motivation au Fandi, au Boulet, au Sala Jugement des Jeunes? C'était comment? Bon, histoire et Jugement des Jeunes, Batebele va comprendre raté. Misusu Bazara Banamike, Akoli, Aukika Sango, Moussous Akoli, à Soutourika, à côté concert à Jugement de répétition. Bon, biso Jugement des Jeunes. Izalakana nous d'abord to bandaka kusaka nande to mona lelo susu équipe abale batu mususu basala soki nini mobo ya obeta ba G6 badam batu mususu babeta ba carte mo ba ekiri morobo mususu ba boxer voilà biso ezalaka chaque pourquoi na place tokinda kuyinga yinga kundi kutambola soki nini
tu bandaka na biso kaka koyemba kaka bongo bongo tozoyemba tosangani na bamisaka nde tokola ba Oscar Sankai ba Taylor banani ba Dadi Mbala Boka tozaka mo ebele donc musique ebanda partir ya bongo kaka Matambunda les wana Matambunda pas nera Matambunda tellement betama botama déjà na don Matambunda mo kazu mbunda ndo beta ah azap na don moko boya danger mona mata lera zo beta mbunda wana opesa biso posa biso zobina o pa oyemba ye minzembo na ye bon wana nazalaka na ba 11 ans nazalaka na ba 11 ans mais sikondi na loba boye 41 ans voilà donc ils aura moins temps et puis ouais donc mata pena mutape sanga pena courage là tout mo poussana 12 ans déjà tout mo beta ba lever les rideaux. Il y a Junior Quartier Latin, il y a Vina Somopa Mokonzi, il y a Latino, tout bandit derrière ba âge à 12 ans, tout ça déjà ba lever les rideaux. L'air tout commis à ba âge, il y a 16 ans, ba 18 ans on a déjà. Tout mis comme carrousel effort côté na ba studio, ko lukape moyen ko se produit bisomoko. Nde marambo banda ya partir à wana mais histoire eza moulai. Mais en les regardant, c'est comme si Binonio sont des besoins qui te idée Zara ya mutumako. Idée Zara mutumako. Oh, yeah, présent on a to cheka étiquette. Oh, to photo qui, ouais, bitina bo photo qui, ça qui ne regarde à présent. Bo photo qui point. Idée Zara ya mutumako. Idée Zara ya ngai, ponga président fondateur. Ozomona. Ngana rappel. Donc président fondateur, ça te président cofondateur T. Donc président fondateur, on dit président Mobutu na batamo robo. On a vraiment tapé pétenga mo. On prend. Et puis les restes ya ba poste, ça ba poste monsieur Zala qui wana provisoire, ngamu na chaki yango ko cha. Yo kingandi. Izangai. Mais tozali na ba misa, bazali pe na mwa tala. Ben ngamu ko na oreille makasi. Nazali na oreille donc ya makasi yo zate kuto mutu moko. Que abandaki soit na lobaki présent yemba boye toto kena studio au présent côté na sala boyeti donc ngamona radi et puis na yebaki pe son makasi minga moko des fois na concert boye kozwa ba diapason ya ba guitare des fois na kozwanga moko na oreille moko ezaki na koza musika bango si ba bandaki et tant que présent so na libanda so ki ata film ya guitare et comité fona yoka na musika tina komata na podium des fois on a déjà présent Junior Sankai papa na Lorenzo ozomo na présent Junior déjà baby c'est longi l'air na côté na monde déjà présent pas baby c'est longi on sentir bien té na loin pe l'autre moi na matina podium pas boso na katindule ba boule katindule pona nini pour ba moni pena ke diapason e bandeliko ngamo pena na edi matsa filo pour l'air tout démarrer mbalamoko oki batu babeti maboko. En fait katina yo ya makasi. Voilà. O fagis ko obimisa yango. Pressentir le moins bien té, on se sentir déjà dérangé. Voilà. Na sa soana. Kumbo le jugement de jeunes. Idée on a opé ça kumbo le jugement de jeunes, c'était pour quelle raison? Bon, jugement de jeunes côté on a rowanga na terre. Et ça na voisin na biso moi na sans casier. Je crois que Aza déjà na Bakinia, Aza na Belgique, Mobali Ajilingo Mbikade Sankai. Bon, biso tozala na kombo na kala les galons. Ba kombo ya ba mouvement tonda ko kola na ngolete o ça non, moi ba jemorobo. Voilà. Pour l'air ya moni pena ki mais comment ba tout ba beta pena musique ko? Nde aye ko soa kombo jugement des jeunes. Alobi bino bina jugement des jeunes. À cette époque-là, nous vivons un jugement de jeunes. Ba groupe ni pesa ki suna ngaliam. Bon, l'air biso tozo vivre un jugement des jeunes. En tout cas, bon, natana ba groupe ezarate mais ezatro koma wana. Ba groupe ezarate ti ba groupe on pesa ba tu banda utapa na ngai ti. Des fois mon ara mutu musu pou aye test pour après un mois pour Akimi. Pour on former rapide. Après un mois Kimi. Deni petit on a zoé te bon lukaye. Sali mouvement. Petit on a sali mouvement. Bon, ça va pour mes atteintes. Pour oka mususu après 2 mois Akimi. Pour on la ça rapide. Ngai
ezala une foyer donc okoyembaka mokie to guitariste osimbika ka guitare omeka loko simbika ngo bando beta na biso tika na lection mopanzi na bibo tche kuna yebi alors ba groupe ya ko bima sens nini ba groupe ya ko bima l'air vient na biso nani chiffre azaki na academia azaka doublir ya Blanchard je crois azaka doublir ya Blanchard yo bika fait na biso ki Blanchard travail leki makasi et simbarate et singaka chiffre fait chiffre a 500 mois ba petit ne fait pas 500 mois ba petit na ye ba ko sala groupe mo le Figaro mais mingi batu bazala ki wana ba ute shingai via ça le Figaro après le Figaro pour na mon jomo baza koto na se ya sport ya nani ya sportif koba ani mutavuvamu na ndo moni pe na bandule na ngai azoya nazobwaka epe a président koba croyant kende na boke président koba nazo foulé kaka alors que président koba là azoya na azo trichard na ye comme si on attend mon musicien mon so ba kimi atami satu président koba pas ripé ba pour na sutuka il passe le mouvement moro boye na sebo ba kombo na kimi mo makasi bo pa na tamo pe na sutuka na yo kisoki Maison Blanche wana tout bazaka ka bazo leka na nzela hein bazo iba mo ya biloko si il faut dire on tolo bagé idéologie ya mbinza mingi ngai ebanda chez ngai on doit simer mambo c'est la vérité ngai jugement des jeunes aux zones mumba ba vérifier bona kosa nini ba petina ba Luxembourg ba ya nini ba isona ebite soto koma wana ebite soto koma donc ngai ngande ya mati ya ngai pour na ba téléphone bo lemba ya mati ouais il est si inconscient au mambo ouais voilà il s'est fait que mutumo aye changer bino combo voilà Kade Sankai a ché jugement par rapport à la tel na biso de to salaka bi bino pena ba jeune tout ba beta ndule na ba époque na bino yo mais bino bo makasi bola to ndika ba mission ba wenge na batawana bola to ndika ba mission ba wenge po biso na tawana soto kutani na yo na plateau atozana ni pika wala wana ba antenne aboye na pigeon ba antenne na pigeon ba téléchat TKM kuna na pigeon donc ezaki matata donc soki na ye na kutana na yo so za nani oza faible na ebisa yo okosila na nunga na leki yo ba osisa yo yango Kade atalaki habite jugement des jeunes esprit pena mo blessé quitté yo moko fo banga fo banga pour toi ndo ya te biso babanda muziki babeta ba sûrement mabeo la babeta ndule babandaka na balagom o banda to panto to boka te biso banda vitesse mbala moko to banda vitesse mbala moko po tozana na ba famille ya bana poto na tana kuto makambo Angola o dangola zakate lelo bato akomi ko ba raison ko ke poto te akomi kako nga na poto loko te ko ke poto te mwana poto za mwana poto sikona siko biso ba musicien bandeko ya bana poto ozo mona pena ke concert boyenga moko na zwina na lati 10 musiciens so ekokite Oscar Sankai akokende azwi bilamba na ye so ekokite ba fait ça sans caser pendant bima ba fait ça sans caser pendant bima voilà nyo sona pour nous ça fierté no pour combler les gars makasi qualité les gars et qu'est-ce qui est arrivé en Nassima vous avez des disques ouais ba audio zali et puis ba image belé ça na TKM en tout cas sur ba trouver vie na ngama c'est na téléchat ba romona moi quelques clips pesali ça nango parce que biso beto za non be pour ça te dire bo ça non pour ça romona so pe bo linga pe mususo bo mona bo romona mais wana pe bo romona kaka ba audio zali ben na ndo beta no ba kalki na ndo luka vitesse mususo ndo luka vitesse parler à carrière il y a jugement de jeunes jugement de jeunes a produit le net musicien ni nangalima belé nangalema bonga on a mona presque nyonso mais na mona presque nyonso po ba musicien mususu les tout ba musicien ba musicien bo batu mususu bazo yemba kaka ba musicien batu mususu bazo yemba ne kaka zo yemba be ba betele maboko ayemba biloko faire alonga biloko nani mais sobna landele bien des fois pas musicien te po yo po yemba no lo mo affaire kangango trop oyembi po fa no na gamme oyembi ba musicien bazali vraiment na ochana no on a ochali boso eza petit na ngai Luxembourg petit na biso sangamamba bana sangamamba boyebi leki ya Carmelo Luxembourg aza mwana sangamamba uta shengai na nda kobenga ye die gokao
conseil nando pesa petit wana nando pesa dit mwendo za mwana mukeboye ndengo utaka makolo basanga mamba ponga ndo pesa ka ye ndo yani makolo mais soka yeno sale fort azonga na trans azonga mianti mais petit nanga Luxembourg abosaki di président ndo bingo PJB basayimo tala mukulu c'est un prêtre hein? Donc soba monio comme na ba dimension morobo il faut pas comparer au pekara na ye pour les faciliter ba bingo JB na batana voilà. Ouais. Non, c'était quoi l'idéologie vraiment et ressemble à qui c'est qu'on appelle le jugement de gêne. Idéologie pena qui pinch pena makambo za yini. Idéologie à jugement de gêne. Bon. Jugement de gêne denga. Musicien ngalema to idéologie qualité ya makambo. Te idéologie pena zala iki non. Jugement de gêne ekindeti na suka. Voilà. Ekinde na musika ndenge tout monde a lelo. Ba papa wendo bazongaki. Au moni père au boulette le père ozongela ndule au kamona tamobo pour père azongeli. Alors na lingaki te na beta musique moko boye ya bambangu mbangu mutu moya kochanga ba pressé que non sala boye po bomba kansara musique ki o kisi o mutu boye non nga talise bango na beso to kuma musika un jour histoire na biso etika la lokola ya ba papa wendo po papa wendo tilelo to ka bango ba yoka marakaka po batambola ki bien alors nga na lubaki nga na kotambola kaka bien alors na répétition mi bando mona début prière concert prière bon pas boula na ndenge na ye aboula na ndenge na ye maintenant par rapport à objectif est-ce que jugement des jeunes Isaki Teni Tobo Chouaki bon question on a ko échouer peneza pas si ko échouer tu échouer qui tu échouer qui te potenzana no mukina ekufite na lobateke tu échouer qui po ezana ba oyo senga bakindi bakindaki ba oyo senga batikala batikala qui bon en même temps ngamo na za envie donc jugement de jeunes ezakaka pour ngezakaka na échouer na nte pour marmna ici. Depuis le début de la carrière jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, est-ce que tu as eu des gens pour ça qui ont fortifié, qui ont courage au salam ou tu as aussi des gens qui ont jugement de jeunes et un côté, jugement de jeunes et qui ça la paix le côté. Bon, moi dans le monde de la musique, soutien Zalaï. Bafina biso ba junior Sankai mutaliboso yana sombelanga guitare avant ngana ba pris à guitare électrique asombelanga guitare sèche encourageant ngai azana ba bureau na ngai ba Oscar Sankai anda soutenir orchestre azo pesa ba mission ba bilamba azola nanga partout na zape na ba junior molelo ba trésor ba voiture bana pe ya batuya na batanwa na epuiti na temps oyo ba on peut banda oche ba mituka na bango anje. Alors, soutien Zalagi, banda soutenir nga basé belé, banda soutenir belé en même temps. Comme on dit toujours dans la vie, nous avons des côtés positifs et des côtés négatifs. Ouais, ouais. Et des côtés négatifs, c'était quoi? Côté négatif. Côté on a habité. Vidéo on est question de piège hein. Na moni au moins ndenge pena o. Na moni au moins ndenge. C'est yo ari mutabarankin. Te bon ngana mutabarankin te me batunde ndire ba na mukili pa bundisanga. O mona te fina so Kofi Olomide. O Kofi. Oh Kofi azamabe. Oh aye mba te ti ba o découvrir na tamoro ke non. Kofi ezana ngonde ki Kofi. Ki Kofi yango wana. Ba otimbela kaza bon. Jusqu'à maintenant ça en vie. Azo vivre na normal. Ba okutu bakana ki pe ke ba uko zala des fois bazate mutu mabe ngo tozana e bon to ebite mutu mabe tamusuna suka mukili kaka. Sko Kiyamati ya et même nini pour Kofi tozaka Kofi le président Kofi quoi toujours là. Sko Kiyamati ya et même nini pa batu. Bon kombo wana Kiyamati wana yango tamusu sali ke lelo lukangai. Po ba mission basé belé pe na zone. Na ba mission kala ba belé. Kiyamati on est salarié lelo des fois au lukangai.
bana poto bamona bana Luanda bamona partout bamona ki Yamati yande yango wana balukaka yo ozomona ba raisonner ate bango ba yebi tengela biso question ya tengela biso kombo ya mutu moko o asepela na musala ya mutu moko asepela na musala nanga bon mutu moko kaka mutu yango azala journaliste o camarade o nani o asepela kana musala na o na encourager yo en tout cas félicitations mutu moko à l'époque moko kaka mais basé belé ata disité natanga moko question no eza na simple mais eza mo ndenge mutu moko yango mais ba osazu ati natanga mutu moko bon nataka président Junior Sankai pour mutu encourager ngano makasi wana apesa nga guitare. Merci beaucoup. Voilà. Tangela biso su mutu moko o aboya ka pena musique na yo mutu moko aboya musique na ngai Vezina Vedenzu. Pardon? Vedenzu Vezina. Vezina na ndenge mabete na lobi kaka Vezina nde pena anda boya na ye bon. Est-ce que boya na yo na et motiva yo et encourager yo to et renda au faible. Te encourager nga makasi po ye a mi commissariat adversaire. Mi commissariat adversaire asangisaki mwa ba jeune azalaka plus âgé que bango asangisi mwa ba jeune po shinga mwa ndo ya na boule moko ya ba conseil tina timbeliki ya komoboya asangisi mwa ba jeune moko boye basala mouvement moko emotiva. Voilà na mwa batu ndambo bazaka shinga bakosama bagazaka. Après yango baka comprendre na bango ti VPA pour na ninga katana na nga na continuer na ngai. Est-ce que kotangela biso combo ya 5 personnes oyo bobanda na bango pena ni na orchestre na yo? Bon wana on a robunga te. Nazui Dadi Mbala Boka misa nanga uta pe ba Jubeka uto ya kalati Dadi Mbala Boka mona vie tonto ya ba stila na ba emedo. Nazui misa nanga pe Roi Taylor. Nazui lisusu nani Roi Taylor para musicien na yo? Oh, mais musicien nanga eti. Leza histoire. Nazui Oscar Sankai pagi musicien nanga. Et puis nazui susunani Patrick Emena nazui suna nani misa motono benga sege medium nani edingwe bon wana kombo akali dingwe Toussaint misa nanga na Luanda batu peno bachaki moi force bango wana to esa pena kulala na bango la mukaka na bango soki des fois yo po bimisi 10 000 yé pe akozo ape ata moi 1000 francs to moi 2000 abakisi wana kowanga na yango te moi bato na tangeli onde bango pena moi ba misisa prenga nde pena ezalai bango. Mais non, parmi les artistes, les musiciens, les bimi na kata jugement de jeunes, on va évoluer petit le long de la carrière na bango bazali. Bon, côté wana bon ebi Roi Taylor na mona yemo ba œuvre na ye malgré bato balinga ba selo mo bondire so ba kotsa polémique mais nga na mona ra ondire papa na mwana malgré misa na ngai l'air toujours ça la boulot ezala ki misa ti e mo pnezaki mwana mai libéré ma pe moi libanda nga pe so voza fo tant que président voza fo boemba na bino Roi Taylor ba courage na yepé na ba œuvre na ye on a mona ranga sala nga plaisir pour les ba mona de Roi Taylor ba mona ngai malgré mukile lobaka non auta pas keste ne mukile lobaka mais là to beta lisolo to bandara na e bandeli to devia rater ozomona to devia rater zara bien obeti pena na e bandeli ba ebike obandaki boye ti oyaki boye Roi Taylor suna tali bien que c'est pas l'accès musique te ayeba ine de la musique na jugement ayeba ine de la musique que c'est l'accès musique te bon ezaka bon na ebite ye kaka mais on encourage à na sepela ça la nga plaisir et puis Luxembourg petit na Luxembourg die ne na ebsaki yo Luxembourg de ko petit na soirée muke malgré pas oui ba benga ki mbangu pas bila benga ki Luxembourg pananga benga mara de gokao alors on encourage à petit wana mais elo on rolobaka ka die to za batwa ko bosana TV na yo encadraka yo oye ko li musique pas bilte
oyekoli musique na wenge maison mère te oyebaka na de musique na jugement photo sala air moko pe ba reconnaissant malgré Dieu na pesaka yo chance ki non Dieu eko simba pesi na ngai ajo banindule na volonté chanzamba otiga yo te na maluba bien pona yo vraiment place aux ali na luko une fois na Facebook na yamba soki secrétaire na kamwe soki ndenge nini bon nati oyako bengsanga na podium à la samba o présente okuta na podium à la samba nga na okuta na podium à la samba te ngai uluka ngai soit ebisinga ki président na za empêcher na za soit telle place wana na ruya en tout cas kobosana te idéologie ya fufuna mbwengi petit na ngai là to kembi fufuna mbwengi et puis fufon ya masangu idéologie ya fufuna mbwengi wana mission tout à jugement ba ebi ata ba wata elo ba ebi. Là tu le parles avec un regret hein, parce qu'on dirait kati penande bimi regret pena ya makasi po regret ya makasi ko donc yemo na pas ça na bato ba ebi soir ba regretaka ba regretter puis là ba yoka ba regretter yemo la talon na ebité so répondre ni na ebité pour petit ya na ye noka sala orchestre so na sanga mamba kuna atia grand na Carmelo leader ya sana mikili des fois pe na tala moi ba clip na ye bon mais na comprenera to kutana dia na station to kutana na victoire akabel nga $20 kuta ya matia to kutana mwana Luxembourg luka mwana yo abara mundele abotala mundele ba nini petit abosa na ratenga na pesa ba courage nga na pesa ba courage tina luko shebino ba lobaki mwana biso robeba mwana biso mukie boye foye baranga l'action nzela ngande. Merci beaucoup. Donc le message est passé. Je crois là où il est, il va te regarder et puis il verra quoi faire parce qu'il est président lobby. Hein. Nous on ne peut rien, on a entendu, on a écouté. Donc un grand merci à tous ceux qui nous regardent de partout. Donc puisque nous sommes aux alliés, Bambo Tenabino et Belé. Donc juste un petit rappel, je vous dis encore qu'on est là avec celui qu'on appelle Charlie Yamatia. Donc les fondateurs, les leaders. Il y a Jugement de Gênes. Depuis ces temps-là jusqu'à aujourd'hui, 30 ans de carrière déjà. Félicitations à eux. Donc, et aujourd'hui, c'est quoi la vision? Aujourd'hui, c'est quoi Jugement de Gênes et Allélo? Bon, attends, ngai na salaki moi déplacement mo ba muke. Asaki moi petit déplacement na zeba kota Angola. En tout cas, nando luka ba vitesse mususu fana kota ba panzi mo boyema. Et simbagité ben instrument na ngai tekamaki mendenga na lingela ka usamusa na ngai banda to banda boulot bana mai ba yebi. Et puis na te on a vitesse akilelo na loba kalate makambu ezo démarrer makambu ezo démarrer kalate mais il faut na zapper na vitesse mususu ezati ba mona ngana répéter na casier na beta ba matolo moko ya ba 1000 francs makambu changer. Donc babilo on a ligne ba musique ya ba kimandia on a té na ligne bilo on a té. Donc na luka vitesse ya bien na zozong ça va faire na ndenge ya bien carrière na ngeza na ndenga ya bien ndembo ebeli na boma na nga mutute na sala na nga mutu sore loko moko boyete alors musala nga eko continuer dans vision makambo ezo continuer kalate bazomo na ba image ko bima tout ça ba audio tout ça makambo et au marché normal et au marché toujours na continuer l'idéologie ça toujours que la vision continue tous zonga pour ça musala ouais faut na continuer pour na kufara musicien voilà ata ba moninga yo azocha karo pa papika ke la foudre beza musana ngai ça peut me soutenir la musique alors un grand bonjour à toi Mamadou Aricho donc Mobile la Bibi Chamala un grand merci à vous donc big dédicace Nabino. Pardon? Mamadou Aricho. Mamadou Aricho bambo tena pina ya makasi pa ya zali vraiment atika biso te. Voilà. Mais non, pas non nyonso ba hôtel aussi quoi. Mouvement de jeunes et tel aussi quoi. Jugement de jeunes. Jugement de jeunes. Et tant que colo ya idéologie, colo ya makamo. Message fort on ino colo bana ba on bana nanga nyonso ya jugement. Ba mission na ngai. Ba misa na ngai. Bon, on a pesa courage. Nazo pesa bonga courage, ba continuer ba bosser à dire. Ba bosser à dire pour nzele si tout le monde a qui to makambo ndenge zalaka. Mais pas bosser à dire na pesi bonga ba chance. On a pesi bonga ba chance, na pesi bonga ba chance. Donc ba chance na bango tout. Na on a place à kendate, na habiter sur sala rani, sur continuer ka ba dige mama Rosa ba zape libanda.
nazwi pe ba satana baleka chenga j'irai satana na asisi kwa za na Paris bazolanda bazesika mona bagole solo voilà donc bango tout ba chance kaka ba chance belé mais autant ba kombo na bango te baze belé sikoyo baze belé bon ba kombo nazotanga eza ba oyo et puis bazalaki pena na talent bazalaki na ba volonté na ya kokende liboso les restes wana otanga tanga ba kombo na bango te mbuye mana mutu na ona biki wanda beta nega musique pa luka mwasi na biki wanda beta nega musique po asente anda beta nega musique po azana succès po nga succès na kimango na kango soni mabe succès a soni charge wana succès kaka succès ba mono moi makolo moi makolo mo ba moni okuno zo baye soki nini succès ba kimango. Voilà, merci beaucoup. Donc nous tendons déjà vers la fin. Petit à petit, toujours avancer, petit à petit, comme on dit toujours, les bonnes choses de dire jamais. Tout comme qu'on étape moi bien face à face. Tout à la nascongana yo. Voilà. Ah siko yo. Nga dans tout nakaba question. Yo peut sans kaba réponse. La réponse là. Voilà. Obanga. Te o nga na bangelo, na bang. Banga te. Ba ne awati. Ah non, bang l'autre. Non, l'oba. Nous tous ça émission politique. Vrai ou faux, on a marié. Ah, na botande. Nous sommes mariés na bota. Na bota, mais na zo pétan au fanda pe na basi yango na ndako. Mais na za marié na nuté. Tantôt pe na roba la pe ata moko, mais na ebité. Sur les anani, mais tantôt on a mon pena ebi, mais na marié. Mais kalate na comment marié? Kalate ou comment marié? Kalate. Vrai ou faux, tu as eu avoir des conflits dans ma carrière musicale? Eh ça là ma caisse. Comment il est? Hein? Tu as besoin de conflits dans ma mandoule. Ah ça y est monté basé belé, ngana ba iné belé. Bon que c'est toi zone ba bundi sanga. Do ba iné basé belé. Basé belé, na otanga kumba morote akufa innocent. Yé mogoke baninga basé belé ou abundi senga basé belé. Vrai ou faux, président Charles Simba qui si pour l'orchestre naï? Ndega balobara bon ba Simba. Et you répondre à ma question là. Ah, ba Simba qui? Ah, vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est vrai ou faux? C'est faux. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre mission du jour. Donc c'était là, Fortartia, donc le président fondateur du Jugement des Jeunes. Avec lui, vous avez vécu tous ces temps, tous ces beaux temps ensemble. On a eu à commencer dès le début, et au milieu, et puis nous sommes maintenant à la fin. Un grand merci à Dembo Wemo, Fleur Monde HDTV. Comme je vous dis toujours, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous, on est toujours là pour faire votre travail. Donc avec notre émission Surprise des Stars. Aujourd'hui, de celle-là, il y a une surprise, Nambiaga, et ancien, Morobo, Yangali, Mayambinza Ozone. Ou a formé pe ba leader ebele a formé pe bana ebele bana ba kombolelo obino mon boyoki bana poto pe ebele nde ba monier je crois que ba sepeli donc oh non ça s'appelle une émission na biso s'appelle na président Charlie ça la biso ka commentaire na wana en tout cas et au ça la biso bien makasi président je ne sais pas si vous avez dédicace moi ba mboto kopé ça bande ko ba Holanda yo voilà ya liboso vraiment maman Henriette na Paris. Oya Simbi, oya Mbarabana Mbinza bana Ozone, exotique, Arieto boutique, maison d'habillement, maison ya bafon, restaurant, babar, oya un espace à 100 mètres na poto wana ya yananga. Arite bavutula, mère double maman na Jonathan. Moutema ya papa Bernard. Maman Ariette. Maman Ariette. Maman Ariette muto botiga ete na bosani pété. Lena Lara la Cléopâtre. Wana ba petit na ngai on boaka. Oyo petit na ngai. Lena Lara la Cléopâtre. Na Paris. Ah ba petit bazo cartonné. O so na kini danger. Mais je dis qu'on dit la Cléopâtre c'est que canne à sucre. Hein? Lena Lara la Cléopâtre canne à sucre. Oh mais on a rapport du cap fali du cap à boaka. Na regarde mabanga petit na ngai na aurait pas fabriqué. Lena Lara yo la Cléopâtre azara mon corps. Lena Lara, Clébika te sali encore. Non, la Cléopâtre mon coloté. Okay. La Cléopâtre Lena Lara.
nazwi Mati Metio la wana toujours ba petite sœur yé pas à Paris bazo cartonné makasi so nzamba sungi kalate tantôt to moi po ba yara na bango ba 2 fois ba 3 fois moi na nemora ene 3 fois betne pe moi tour ba petit na ngai bosimba muto makasi botiga ete atara luki ngai na bosanité encore Gypsy Matondo wana pe petite sœur azana France ba mbote pe belé na ye na bosanité ba Vikanza sœur Anne-Marie Devi Junior po basé belé na pote belé makasi na bi ke kalate to mona na roya ndenge rezalaka na lobaraki non ngana muto alinga ngai te ato linga ngai na obwa ko kaka bon je de nzube ba mbote ya trop na bosanité Ronika Yogo mwasi ya pembe na bandalungwa Ronika Yogo mwasi ya pembe yaya na tuse vorozmi malgré Roniko linga na nga te moninga na bwaki yo kaka Ronika Yogo mwasi ya pembe tuse vorozmi na bosanité et puis ba bon guérison na mama pe à moi na Irène Moleka et pas soutenir moi makasi Irène Moleka pena na souhaité okubika malamu na kombo na Yesu kwa na bosanité H23 na bosanité hôtel Bois Noir na bosanité espace Merani na Souka Amir avenue Régie des eaux numéro 9 chez ba maman Francine. Alors si vous avez besoin mon place français Lobamaka na cour des grands masanga na moi pris assez chez Merani oh mutumora loba pousse-pousser kende kuna oyo kakumba pousse-pousser te za la chariomène kindoka ba français kuna chez Merani Merani mutu yeyo oro simba marambo sa maramba minene na bo santé inspecteur Serge Dokolo na 23 oya simbi na bo sanité Laurent Lorenzo ingénieur Luboya na 23 ye mta simbi bureau le grand gérard Bambote penayo na bo sanité PT boss aide na bo santé acteur à film na bo sanité PT batu na ngayo babundisanga makasi ba Fabrice Mbolo ozui ba Baron Kunku ba président Zombia malgré babundisaki na bo sanité ba 0 na habité ba 0 ngo ba gebele mais 0 à 0 te na habité 0 ya 0 to ndenge na habité mais 0 bambote na yo pe 0 bambote na yo na pont Drake Malonda grâce voilà Iwana voilà alors je crois Oscar Sankai de na cité na bo sanité le patron Ryan PDG KD Sankai na ebiki oza déjà KD Sankai oza déjà na Bakin tout le monde na Jilingo Mbipe na Paris na bo sanité vraiment. Merci beaucoup, nous sommes à la fin donc si l'Éternel ne revient pas on nous entend encore pour un autre numéro. Je crois pour aujourd'hui on s'arrête là et bon début de la semaine à tous. Merci beaucoup. Ciao.